nayebi ke ezali kobeta bandeko na biso bakandidat oyo bapostulaki na bamakambo surtout ya baélection le 20 décembre 2023 mais bozala bino kimia oyo akoganyikaka parce ke eza makambo ya nzambe na bana na ye mbote kongo kinshasa mbote kongo brazzaville na bandeko na biso ya diaspora partout na confet mpe fidélité oyo bopesaka biso na mosala kitoko oyo tosalelaka bino. tokofongola liboso édition na biso na sommaire oyo boyebake union sacrée de la nation baremercier baélecteur nyonso surtout bazalaki na babureau de vote ya mokolo ya le 20 décembre 2023 mpe tokozala lisusu déclaration ya moïse katumbi tchapo elongo na baallié na ye mpe bokomona lisusu ndenge nini bacongolais basengi na gouvernement a déclaré guerre contre rwanda parce que buzo baeleki ya trop ndenge tokotikolisa bino na basommaire boyebake union sacrée de la nation baremercier baélecteur surtout oyo bazalaki na babureau de vote ya mokolo le 20 décembre 2023 mpona kovote ekalaki ndenge nini ndeko ya congo boyebake baréaction ya baparti prenante ya baélection le 20 décembre 2023 eza kaka se kokoba bondimela ngai ke na ngambo ya pouvoir basali communiqué ya koremercier baélecteur oyo bazalaki présent na babureau de vote mpona korépondre na badeva patriotique ya koexercer droit au vote kaka na occasion wana bondimela ngai ke basengi na population bazala sude mpe bakanga matoi na bilokela mwanza na bilobaloba ya batu donc koyeba ke kaka seninde aza institution se moko ya kopublie baresultat ya nyonso oyo tosalaki le 20 décembre 2023 biso mpe mbonda ekolo en tout cas tosengi na population to mpe na bandeko oyo bayebiki baza bapartie prenante tozala kimia totikela seni etant ke institution ya masolo oyo etali baélection azwa bata na ye mpe apublie baresultat oyo ekomema mboka na kimia yango tobetisika kambonda boyebake Ferdinand Kambere o azali secrétaire permanent adjoint ya PPRD ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange aza kosenga démission ya mwana mboka Denis Kadima o azali président ya seni mwana ya Congo bondimela ngai ke PPRD parti cher ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange pe etikali simate na masolo ya baélection oyo euti kosalema le 20 décembre 2023 bondimela ngai ke le secrétaire permanent adjoint ya PPRD mwana mboka Ferdinand Kambere aza kosenga démission ya président ya seni mwana mboka Denis Kadima suite ya irrégularité oyo bamoni na cadre ya organisation ya élection générale ya le 20 décembre 2023 Kadima aza na droite ya koproclamer résultat na ndenge ye moko abakisaki jour mususu ya vote likolo ya le 20 décembre 2023 donc oyo baza kosenga epai na ye eza kaka démission mpona kopermettre mboka eluka moyen ya koorganize baélection mususu Ferdinand Kambere moko ya bagénéraux ya Joseph Kabila Kabange asengi mpe na cour constitutionnelle aboya bascrutin oyo euti koleka le 20 décembre 2023 abetisi mbonda boye lokola bairrégularité faute na fraude eleki mingi esengi la cour constitutionnelle a annulé élection oyo soki kaka aboyi bango pe perdre bakosalela article 64 ya constitution pona ye esengeli congolais basangana po babeta masolo ya lobby ya République démocratique du Congo sans Félix Tshisekedi Tshisekedi po akokite kobatela alternance pacifique ya pouvoir ya boye esali pasi tokamwe biso nyonso po tango pe Kadima azali koloba ke esengelaki batu basarole bazwa bakade électeur tomonaki pe perdre aboyaki alobaki ye akokota na masolo oyo te mais comment na ndenge lelo babimi kaka lokola sili akoyaka na suki ya moto ekamwisi population mais na nyonso biso tokosenga na bapartie prenante mingi oyo bazalaki na makambo ya élection oyo bango nde bazwa le devant ya kosala baanalyse soki balambu to mabe ezali bango nde batia nyonso na mesa po eleka kitoko parce que congolais aza kozela nde baresultat ya kitoko oyo kopermettre ke moka ekende liboso yango biso betisika kambonda eza kokwaya lokola sili ya mutu likambo ya mutu so tozokosenga kaka na mwana mboka Denis Kadima président seni a démissionné lolenge moko na bandeko société civile bango mpe basengi na mwana mboka Denis Kadima président seni a démissionné tolanda propos recueilli oyo nous citoyens
Force vive et acteurs de la société congolaise, demandons la démission de M. Kadima et l'ouverture d'une enquête judiciaire en son encontre, ainsi qu'un audit indépendant de la CENI pour faire toute la lumière sur ces fiascos. Nous appelons également à l'établissement de la chaîne des responsabilités dans cette catastrophe, ainsi qu'à une grande vigilance citoyenne pour faire échec à tout projet de confiscation de la volonté populaire conformément aux prescrits sacrés de notre Constitution. Nous appelons enfin à la mise en place d'une commission mixte constituée de la classe politique, de la société civile et de confessions religieuses pour définir le plus rapidement possible les conditions d'organisation d'une nouvelle élection pour permettre à notre peuple de choisir ses dirigeants. Nous demandons à la communauté internationale de rester indifférente à nos nombreux appels en faveur de la correction du processus électoral, à sortir de son hypocrisie pour accompagner la population congolaise dans sa quête d'une vraie démocratie. Le peuple congolais est meurtri dans sa chair depuis longtemps par la guerre. Il a droit à choisir librement ses dirigeants. Et c'est le moment où jamais il n'a pas besoin des hommes providentiels, ni des nouveaux rebelles à la solde ou non des étrangers. Non, il aspire juste à des élections libres, transparentes et inclusives. Ce qui malheureusement n'a pas été le cas ce 20 décembre 2023. Alors, arrêtons-nous et recommençons cette fois-ci dans de meilleures conditions et en établissant clairement toutes les responsabilités du fiasco mercredi 20 décembre 2023 qui restera un jour sombre dans l'histoire de notre pays. Boye Maken, ndenge tebisabile basommer que mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe numéro 3 ba candidature à présidentielle et le monde va aller là ba une déclaration moko par rapport à la élection au le 20 décembre 2023. Neko ya Congo boye bake makambo oyo etali ba vote oyo euti ko le kapé ndenge toza kozela ba résultat bondi melanga ke chaque famille politique baza ko kalisa na ndenge na bango pe ko accuser bande ko misusu boye bake les candidats numéro 3 ya présidentielle mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe elongo na ba allié na ye lokola Delis Sanga Frank Diongo celle qui kuni pe Matata Ponyo ba aussi ko réagir depuis jeudi 21 décembre na oyo etali ba organisation ba élection na mboka la déclaration bango oyo ba aussi ko signer ba leader oyo ya opposition baza ko beta mbonda la ba irrégularité oyo ba constater la ba vote la ba centre ebele pe eza ko lakisa intention oyo régime en place azalango pour la fraude électorale. Et ça qui peut occasion pour la bango, il y a qu'on féliciter le peuple congolais dengue, à boy copé sa mandat. La numéro 20, c'est qui est gardien Union Sacrée de la Nation P, copé sa mandat si koyo. La numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe. Basengi, la population a la vigilance P, base à la mobiliser, et à copé sa échec, la président Félix Tshisekedi de Chilombo. Basengi P, la mission d'observation, base à la courage, et à qu'on défendre la vérité des urnes. Bisso Monda Ekolo, Totikinyo Sokaka Maboko ya Seni, P, ya consonné pour Céline Azali, seul organisateur, il y a une élection P, Yende Aza censé, il y a compris ça résultat. D'où tout a apaisé, tout ce que la CENI a salamosade qui te pense que, naye, et qu'on permette que tout ça résultat qui te compris à Malamu Yango. Tu mets ici Kambonda. Ceux qui ont une activité dans le domaine surtout, sa confiance dans mon école agence parce que et ça vraiment professionnel au barossolo musala qui toko batela mbongo ba reporter ni ba comme miyibi ya lokuta a recevoir le reportage image ko bimate pe o komona ata eloko mo malonga te mais avec mon école agence nyonso et ça avec impact na idéologie. Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye banana mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage
modération, réalisation, photoshooting et Salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo. Pena o etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oye babisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Communicateur privé ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo baza kosenga mobilisation générale du peuple congolais pour la défendre la liberté à vote le 20 décembre 2023. Image pe commentaire. Mwana Congo boye bakieloko ba vote ici et sili ba résultat de ekomi kozelama à chaque famille politique. Bondi melangai ke ba communicateur privé ya chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo baza ko benga mobilisation générale du peuple congolais partout oyo bazali pour défendre liberté à vote oyo et le kaki le 20 décembre 2023. Pour la bango ba résultat oyo eza affiché tisikoyo bureau par bureau de vote après dépouillement. Eza kopesa avantage à la candidat na bango. Babeti simbonda boye. Esengeli la peuple congolais nyoso azal mobilisé pour assurer défense et la liberté à vote. Oyo to salaki le 20 décembre 2023 à faveur ya président Félix Tshisekedi Tshilombo pour la kimia bomoko paix prospérité et surtout que Congo est à côté KTP ya ko hypothéquer te. Malamu to batela o esalemi ke to bandela à zéro. La commande na ba communicateur ya chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo basa déjà na mobange na espoir makasi pe ba rebaisser peuple congolais ndenge ba yambaki mot d'ordre ya kozala ebele na ba urne na cadre ya ko remplir ba devoir civique na bango. Bondi melangai ke ba mettre en garde mutu nyonso oyo akoluka ko désorienter opinion publique pour le processus oyo ba sengi kaka kozala vigila pe tozala manipuler te donc topesa confiance kaka la CENI pe la cour constitutionnelle biso pe monda ekolo en tout cas makambo oyo totikeli kaka CENI la cour constitutionnelle po bangonde bazala devoir ya kopesa ba résultat oyo ko permettre ke mboka ekende liboso yango tobetisi kaka mbonda bondi melanga ke bangabeli ya 123 et le Rwandais baza toujours à consommer ba désordre kuna na Nord Kivu na partie est la République démocratique du Congo. Nekolanga ya Congo boye bakena ngonga oyo toza kozela ba résultat ya ba élection générale oyo et outi koleka le 20 décembre 2023 kuna la partie est ya mboka ba terroriste M23 na ba paré na bango ba Rwandais bazaka ka koseme ba trouble moko impossible. Bondi melanga ke mukolo jeudi 21 décembre 2023 ezalaki ne reprise ya bitumba entre ba M23 na groupe d'autodéfense oyo toza kobenga ba wazalendo. Bondi melanga ke bitumba wana ezalaki na province ya Nord Kivu, la territoire ya Masisi, la groupement Bachali Mokoto, la ba village lokola Busumana Rugogwe. Selon société civile ya Mopanzi wana bitumba oyo et ko provoquer déplacement massif ya population. Donc ebele ya batu ba na village Kalengera na bamboka ya pene kutu batu misusu basikali exposé na risque ya liwa. Bondi melanga ke armée rwandaise a renforcé ba soldats naye na ba munitions ba sangana ba F23 pour ko attaquer FRDC na ba wazalendo. Nyonso oyo bondi melanga ke ezakaka ko violer cesser le feu oyo ba yokanaka entre ba différentes forces armées oyo bazala koma wana lokola FRDC F23 pe ba wazalendo. Ya boye ezakaka ko sala pasi makasi donc ezako senga bakozi ya mboka en tout cas boluka nanu ba mécanisme nyonso oyo ekosala ke bitumba oyo esi la libela pe ba congolais bazwa nanu esengo ya kovivre kitoko na mabele na bango po kotala masolo oyo ekatani lelo lobi ezongi nyonso oyo kaka makila ba congolais nde ezako sopana yango esali mabe makasi pe biso tobetisi kaka mbonda toyebisaki bino na basoda ke badeso de ba F23 na bandeko na bango ba Rwandais eleki ya trop almabele ya République démocratique du Congo yango etili ba Congolais baseka na gouvernement vraiment adekeka la guerre entre biso na ba Rwandais de manière que ebeba pe kolonga alonga. Il y a eu des violents combats entre les terroristes RDF M23 vers les montagnes sur Plomba, Matanda vers Msununu. Et à l'heure qu'il est, ils ont traversé le village de Matanda
continuer à poursuivre les jeunes Ouazalènes qui se sont repliés vers Kindouzi. Une fois ils décrochent Kindouzi, et là ils seront déjà à Roubaix, parce que là c'est les raccourcis qui mènent vers Roubaix. Et là nous sommes en train de déplorer pourquoi le gouvernement doit continuer à croiser les bras en croyant c'est le fait fallacieux, parce que quand on parle de cesser le fait, nos militaires font les replis rapidement et ils observent, et nous ça nous pousse comme population en disant il y a un oui sous roche, parce que nous on ne comprend plus rien. Nos forces sont là, il y a beaucoup de militaires à Sac, beaucoup de militaires qui circulent à Goma, mais le terrain continue à être conquis par ces RDF M23, et nous croyons que vraiment ce n'est pas de cette façon que nos forces devraient quand même se comporter. Dire que même si une balle va tirer sur le sol congolais, il va convoquer le Congrès pour qu'on lui autorise d'attaquer le Rwanda. Mais je vous dis, il y a des territoires qui sont d'abord sous contrôle de ces RDF M23. Et aujourd'hui, le matin, ils sont en train de conquérir des espaces comme Matanda, comme Kirumbu. Hein. Ce sont des territoires, ce sont des villages congolais qui sont en train de conquérir. Je crois que c'est le moment qu'on puisse déclarer une guerre contre les Rwandais, qu'on sache bien si on sera en mesure de les foutre hors d'état de nuire, parce que nous en avons déjà marre, nous, comme population. Centre de formation média indépendant, c'est formé dans mon cours, parce qu'on forme Mouniotou au Aliakoma, journaliste professionnel, caméraman, monteur, il y a ma vidéo, en tout cas, qui m'a manqué pour, parce que c'est allé réserver la mondiale surtout, à Koluka, à Kelugula, et surtout qui est vraiment, professionnel, les médias, c'est ma formation avec impact dans l'idéologie. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre, car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. États-Unis d'Amérique a série, n'a-ba acteur politique qui a Congo de la société civile, va s'engager dans les résultats au CENI à co-publier pour nous sur Eleka Kitoko. Ndeko ya Congo, boye bake, ba élection oyo e uti koleka. Et ce qui même États-Unis d'Amérique a kimiate. Malgré ba centre misusu, ba tout ba vota kiti jeudi, na ba irrégularité oyo ezalaki dénoncé, na ba observateur, na ba parti opposition. Les États-Unis d'Amérique oyo bangope, ba kotisaki ba tout na bango na cadre ba observation électorale. Pour la kolagisa, nini bangope bazako soutenir processus électoral moko démocratique. Bazako senga na ba acteur politique na société civile ba s'engager na ndenge malamu quel que soit résultat ya ba élection oyo CENI a co-publier. Ba beti simbonda boye. Ba yebi ke démocratie et kosila kaka na ba urne te. Mais oyo eza koyande yango eza important. Ba profita ki pe kaka la même occasion ya ko féliciter ba acteur politique nyonso. La cadre de rappel bondi melanga ke 5 candidats président de la République le Kola Martin Fayulu na Denis Mukwege bango pe bazako alerter na ba irrégularité oyo ba monaki ba opération ya vote pe bazako senga ba réorganisation ya ba élection na CENI oyo ba ko recomposer yango biso pe monda école en tout cas tozako senga na ba acteur politique boye ba ke partout ce qui ba élection et salami et ça ba oyo ba la rappel et ça ba oyo ba sepelaka mais ya ko luka lisusu komanda ba élection en tout cas et ko sala passe parce que très et que daki bota la rappel ba condition vie à population bazali ko vivre na ngonga oyo ko bem sakal sumonga ba élection et comme il passe mingi to se contenté na ba résultat oyo c'est akobimisa de manière que mboka et que ne liboso yango to beti sika kambonda to la ba fait de société oyo mboka écrit ma tête à proposer le biso ndeko na ngai nakosa yo te bamoma oyo ozali kosakana na mai awa ya kisasa atako bakomini mingi mpe ezanga nango bamai boyebake na bamboka na biso te mpe na baprovince mingi bazali kosufula ndenge moko ya mabe makasi botala lokola awa
tozali mingi na tembo obingi batu bakendaka Angola bayebi yango parce que ezali mboka oyo ekenda nsango mais kokamwa soki okobi awa bidon ya 25 litres oyo tosombaka na ba 200 fois 150 fois kuna eza na 1000 francs esalaka pasi toyebi ke tembo mpe ebimisa balidere ya ndenge na ndenge me bazangi ata moye ya kotiela bango ata forage mpo bandeko oyo bazwa mpe moye kotoka mai na baprix moko kitoko bino moko boyoka ndenge nini babeti mbonda liboso ya kamera ya mbonda ekolo awa biso tozosouffrir mpo na mai vraiment bosala tu bobatela biso mai tala ndenge tozokumba bakilo na bangomba vraiment biso mosusu na baage na biso alors eza pasi vraiment mai nde bamatili biso mai na mboka eloko naza nango toza boye toza na pasi moko akosakana te mboka ozomona nayebi te bato soki bapumboka likolo baye kokweya awa toyebi te nzela eza te mai eza te toza na pasi yaya ndenge tozali awa ya boye biso mbonda ekolo tokobelela na banotable ya tembo atala badiamatifer to mpe na baactionnaire ya ndenge na ndenge bokitana lukuna na tembo botala situation ya mai poso totali régie des eaux mawa kutu kuna Kinshasa kutu bakokala bango te bango kuna ezali kaka pasi esengeli biso moko to se prendre en charge soko yebi oza notable ya kuna bokita bokita ba forage ya kitoko et permettre bandeko oyo batokaka mpe mai na bacondition moko ya malamu po baza mpe na droit kovivre babi bakongole yango biso tobetisi kaka mbonda ndeko na ngai toliaka bamabele mingi na batu oyo babelaka ba estoma to mpe bamama ya ezemi na basi ya ndenge na ndenge me toyebaka te ndenge nini basalaka yango bino moko botala fabrication yango ndenge nini ezaka article 15 esalamaka avec impact na idéologie tango toliaka eloko esengelaka mpe toyeba ndeni basalaka yango bino moko boyoka ndenge nini babeteli mbonda na likambo ya fabrication ya mabele basalaka mabele to bato bakendo sombaka ngo na lemba imbu bayelaka biso soki biso tosombi epa na bango alors tozalaka na système totandi place à propre batie mabele wana todwi mungwa totie bana mibale baye babeti yango na libende mpo mungwa wana esangana soki babeti yango esili nde tobandi kolinga lokola boye soki tolingi lokola boye mpo topasola yango soki topasoli yango tokauti yango so na moi avant totumbaka mpo ebele balobaka mabele sali te mabele basala yango sali te bakosaka biso moko tosalaka mabele bana na biso baliaka yango biso moko toliaka esali kitoko eloko boliaka na mungwa boyokaka bilengi bomoni ndenge nini elekalaka yango biso toyebi ke article 15 débrouiller pour bien vivre ndeko oyo asukila yango libota na ye mpe kitoko balivra kitoko yo oyo omesala koyiba yaka awa bakolakisa yo mpe oyeba mpo epermettre mpe yo ovivre kitoko yango biso tobeteleka mbonda mpe tofule mokako swa ndeko ya Congo yebake tango yo oza kolia kitoko oza kobela mai kitoko pe mwinda pelele ya sinele yebake kaka awa na ville province ya Kinshasa ezala kwa musu bandeko bazo souffrir bazanga mai kwa kutu koloba te mais lobi okomona etuluka ba député bakokita koloba ke voter ngai tinanga na parlement na kolobela mais tunaka bango depuis bakenda est-ce que basi ba voter loi mo kitoko pona yo mingi awa tolobeli bandeko ya menkau oyo baza komi na maluku na nzelaki nga kati kote oyo souffrance moko eza impossible mai courant to mpe kotanga kelasi to wenze ezalaka te bino maboka nde population babetisi mbonda tango bamonaki kamera ya mbonda ekolo magazine d'actualité olobi papa ya solo toza na pasi mboko oyo pasi makambo nyonso liboso po ya mai passe tomelaka mai mazipa tona biso moi bien mais moi ba difficulté eza ebele premièrement tozali na mai te tozangi ba donateur o bako koforele biso mai de 2 tozali na courant te de 3 bakonzi ba o batindeli biso bakonzi kaka ne sikoyo en tout cas tozali na insécurité makasi awa tokobelela kaka na yo mutu olobaka ozali sosa mboka o vote ngai o ngai kingandi o ngai kosalela yo boye talaka bandeko ngonga yango bazokolela mingi kita awa bayeba mpe soki oza vraiment autochtone na koto yango biso
tobetisika mbonda. Mona Congo boza komona botuna ngai tozali wapi tozali awa na wenza bayaka oyo ekeda nsango mingi bayebi yango po baleka kote oyo basombaka biloko ya ndenge na ndenge me kokamwa wenze oyo bafutaka bongo ya leta bataksi ya ndenge na ndenge oyo ekomaka ti epai ya burgumestre me tala eta wenze yango ezali bayebi te bakomi kolela me mbongo bafutaka nini vraiment esalaka po ezokelaka bango comme rétrocession ezali kaka motuna burgumestre akomi na Kimbaseke beta nanu tour kote oyo oluka esika ozoka mbongo wenze oyo nini ya malonga okoki kosalela bango yango boyoka ndenge nini babeti mbonda wenza bayaka susi na fe ezali towana nzela te towana posa pe marché vraiment ezala pene ti bacommune mosusu mpe ezali mpo eza commune eza quartier te eza commune ya Kimbanteke towana posa ya wenze marché ya monene vraiment ke okita na sie te okomaka na marché no eloko nyonso eza yango posa osombi nzela ya koyela sikoyo biloko wana nyonso wana ezosengaka nzela fo ezala ezali pasi po mbongo leta ezali kofutama me nini oyo population azali kobeneficie de manière ke wenze oyo ekotisaka mbongo ezala état normal de manière ke bango mpe balobake bazalaka na prise en charge ya vie province ya Kinshasa mingi na commune ya Kimbaseke esali pasi yango biso tobetisika mbonda karikati ya mokolelo le VG Zemba koko tiri elongola écrit mateta nini bopropose biso banomination euti kosalama ya ndenge na ndenge depuis mwana mboka Félix Tshilombo azwa bokonzi tolandaki na mikolo elekalaki ndenge nini atiaki bamandataire na maentreprise ya leta mpe lobi awa auti kobimbisa baburgumestre ya sika oyo babimi na impact mpe na idéologie à part baburgumestre bamaire mpe na baprovince mpe bayebani me turo oyo koko tiri ameki kokanisela bango faso nini baseki basala misala boyoka lisolo oyo ndenge nini ezali kolekana ndeko na biso akomi ministre mosala ya leta na ngonga akomi na ndako yoka baide mpe baconseil ya famille lokola okomi mokonzi na esika wana il faut koprofite libela kobongisa vi na yo mpe ya libota mobimba oncle timba biso mikili rapide mpo masa balobi bikili na ngai emonani soki osali eloko te bakoseka biso papa baparcelle tosomba ata 20 bokonzi na yo ezali ya bonkoko koko na yo azalaka chef coutumier deja kala ye moko mutu mpe azwi bokonzi botala ndenge avandi akomi kotoka bali kokanisa bi avec IGF sur le terrain akomi déjà kobanga non donc abaki déjà IGF honorable pe na kwa na ye lokola mesala kosala ba constat yoka ye ndenga lobi boye na mosala ya leta baide ya boye ndeko le ministre akosala boni bandeko changement de mentalité nyonso oyo elingi kolakisa nini ntango banome ndeko na ministre to banome mandataire to mpe lokola baburgumestre babimi ebele oyo bafamille mingi basepeli me boyebake IGF mpe azali zinga parce ke baprojet ya mabe ekotina ndeko na bino akota boloko ya malamu ezali nini ntango banome ndeko na bino bosangana bopesa makalisi ya kosala mpona koluka kotombola mboka parce ke Congo esengi tokoma na Congolais likambo koluka kosoba mapango ya komoyibi osakana lopango ata moko te okomi ministre to okomi burgumestre yokaba mapango to akomini ekomi kaka ya yo wana mabe makasi biso awa tobetisika mbonda tala ndenge tokomi na suka édition mokolelo na tokosusa yango te sa pour autant boyebama tosubetaki na kati ya sommaire ya édition mokolelo boyebake union sacré a remercié baélecteur oyo bazalaki ebele na babureau de vote mpe tosolaki lisu ndenge nini badéclaration ya mwana mboka Katumbi Chapwe elongola baale na ye par rapport à baélection esambaki le 20 décembre 2023 pe tosolo lisu ndenge nini bacongolais basengi na gouvernement a déclaré guerre contre Rwanda de manière que badésordre oyo esila kuna merci la confiance pe na fidélité oyo bopesaki biso uto ebandeli mpe suka ya édition mokwalelo oyo nsima caméra ezalaki bongo mwana mboka Wilfried Samba boyebaki réalisation mpe montage eza bongo ya écrit mateta mpe édition esimamaki epai ya mwana mboka Medil Kambemenga alade wana toujours na kati ya présentation mais topesa biso toujours merci à trop bopesa biso confiance na fidélité bokonseille mpe kosabone toujours à tout moment la chaîne tube na biso mona école officielle mpe boyena biso baactivité na bino toza bachaîne partenaire ebele tokolekisa yango avec impact na idéologie oza candidat opostule ezala motema pio tika nyonso na mboka nzambe mpe kanaki misala ozosuluka osala ezala ya solo mpo ozwa bénédiction ya solo kobanga te totalela seni nde akopublie na mikro oyo ezali koya edemani yake bututu oyo apostoli na motema moko oyo mpe azala besoin aservi Congo azwa grâce donc la institution ya mboka atako zolela $21 000 mais tout oyo ekitango $2 500 $3 000
linga Congo pour ça musala malam ngala bilo tout la prochaine masokolo azongité bye